makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction. Après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 Yonde Kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe Ozamu Bimba. Et madame na haut-parleur mbote papa mbote maman benga bande konyo soyisa bango bakotaka. Merci na confiance pe na fidélité. Merci mingi trope sa bande ko bazota la biso na Suisse papa Sunda ba mbote belé balingara yoka. Histoire ya mboka na biso sur ba grand net ba papa Kimbangu. Merci mingi na maman Bibi Cheounou, pourquoi pas maman Nelly Moké la tata Mosiabana. Merci Sousoupe mingi na maman Nanosoki Kokoriko le fungu la bande konyo so balanda rabiso pe bo pesa rabiso confiance bozo la biso na télévision na TNT bozo la biso pe na Bluesat haut-parleur TV pe na YouTube. Merci na 2 millions de téléspectateurs bande ko bazo na biso na mokili mobimba ba papa Landou et consort. Alors là to mbelbino ndeko moko c'est pour la première fois bandeko baye oyo ya maramuna biso ya molimo bato o bazali na kati ya mboka na biso bazwaka ba message ba révélation très grave pour na mboka oyo ya kokamwa papa Kimbangu na Yehoshua topé Jésus ndenge bandeko msu balobaka babimeli kaka ndeko moko bayebisi ye makambo bakutana babimelaki ye ndeko akendaki ti ye pape papa kiangani ndeko atamboli babisike ebele na parcours na ye ya vie na ye. Et puis lelo il y a un message très très fort papa Kimbangu abimele lisusu message bande kotongi to si sanvu la bola d'émission et bande litina suka peut-être boroyo kama mbebele. Alors voilà le journaliste tous allez wana ko sala musana biso on n'a pas d'amis journaliste a tout narasé ba question au parleur ba yeba taille ya moto na photo te il faut kutana ne fara pour royer ba suki a mesura combien de mètres papa Kiaku mbote na yo mbote papa journaliste boni ozali malamu Kimi Ali na kombo ya papa Simon Kimbangu Kimi Ali. Voilà face à la caméra au parleur mokili mobimba une très grande émission bandeko ba kongomani ba chrétien ba musulman ba kimbangiste ba rose chrétien ba franc-maçon ba tala ka émission oyo bato nyonso ba mystique bato ba spiritualité nyonso ba tala émission makasi. Alors là na ba konti bango nyonso baza na fichier bazolanda bayoka message papa Kiaku soko ki un peu ko se présenter moi moké ba d'abord avant que to koma que ndenge papa Kimbangu zo bimela yo ndenge même Satan zo bimela kayo mais tout d'abord papa Kiaku ozali nani. Merci beaucoup papa ngai nazali papa Kiaku Congo Moïse naza congolais nazali mondimi ya Nzambe na mboka na biso Congo naza na relation na papa Simon Kimbangu. Yo za na relation na papa Simon Kimbangu? Oui. Makufati papa Simon Kimbangu akufate wana selon ndenge bato balobaka na ndenge na bango mais papa Simon Kimbangu aza en vie nga azalaka na ye à tout moment. Yo zalaka na papa Kimbangu à tout moment? À tout moment nazalaka na ye papa Kiaku ozo sala nga mambo pour la nini ya solo ya solo nazalaka na ye à tout moment aza en vie na solaka na ye boye ndenge na aswa na yo namona ke tongo butu moi tozalaka na ye likambo mpe otuni mpe ye likambo mpe natuni mpe ye likambo eza ndenge nini apesi mpe réponse sala boye mpe ezongisa boye atindi nga mpe mpasi kende boye nakei nasali mpe nazongi tatika boye yebi bamama combien bamama na bazotala biso balingaka papa Kimbangu mingi bapapa so nata bazoyoka makambo oyo. Bon voilà alors au parleur biso na makambo papa Kimbangu tosalaka bablage te na makambo bahéros na biso bato oyo basala makambo bokoko na biso surtout vraiment babunda parce que bokoko bandeko na biso bino au parleur ezani tete ya mbili 500 bandeko nyonso bato matamalamu bato mabe. Alors là face à papa Kiaku lelo toyoka mambo ebele olobi papa Kimbangu ngo siko ya yaka ndenge parce que zala d'abord ba débat zala kebele de mso babi que non azara oya coupé ba mso babi que non azala oyo ya la ratolo polele longi ya carré
bamsu ba non elongia boule wana te yete bamsu ba lobi que santé wana ezalaka santé penate que ya moto pena opena ko souffrir ko batia na bato non ba sopela ke ba mungwa tout ça mais lobi que omonaka ye yebisa na biso nano ayaka ndenge nini na liputa kilote pantalon to ndenge nini. Merci beaucoup. Nde yake na yendenga mupepe wana kimaka na ke okanga nzete ya safu. Nde kuna nzete ya safu ne sika na kwa mungongo moko ebengi ngai kiaku 3 fois. Na nzimi papa. Tongo na nzimi nde aibisinga oibite tozana mission na yo. Ngai nazali nzambe na yo tozali likambo ya kosala na yo. Ndenge nini ngana sala ko yo mutu mwindu yo komi pembe longolo ba meshi wana est-ce que ba meshi osina mutu wana est-ce que ngai na sala ko bongo esika yewe utaka yo yebi ngai na yebiti est-ce que ba mesh oyo to chaka bana ba jeune fille bazo singa mibali bambongo basi ba sala utaka yo yebi ngabi na yebiti abi longola yango zonga ndenge mbala sala kana zali kambo ya kosala nayo netango asisa singa kene na ba Kongo ngabi no to kende lundi toke lundi nde samedi wana atekaka telefone na ngai pour azwa mbongo nde samedi wana bakamaradi na ngai babundaka bitumba moko atiaka moninga mulangi nchopi milibanda moko abukaka moninga loboko nde lokola babundaka ezaka problème na ngai na mesa na otekela nde bakangaka ngai ntongo bakangaki ngai babetaka makasi to bakangi ngai lundi oyo ezaki foto kende pa nganga wana nde le même lundi wana onga na situvaka na makala bake na ngai na makala kuna na makala kendaki na lali kuna na kashu na makala tongo ya mardi na mona mokonzi moko boye kota uta na yibi na ngai edi alafiki tene afarde se bazo katile balosako aya ko zwaka iniki ngana kata makala elekaki na 6e mois ya 2006 ayeko zo na prison na kata prison babimisi ngai batira na kata mutuka na ye amemi ngati na veni lalu na delivo akiti singa wana aibi singa poni yo kakati yo batinyo ke na ba Kongo poni ni okenda kite tangu papa kimbango ndo lobela yo na nzete yo kanga nzete ye sodana zalaka kite ta mungo libina ngaki pe mungo wana ba kite ke ono mungo asimo kimbango yo wana so bailo na ibaka na pesi mbango te ne ba te mungo ngo sali ya nani kana yo kaka mutu abengi ngai nde sikoto sali bongo tana kena na makala nde papa na bimisaki ngai mardi tant to bimi to eti na lalu buti po zanga benga onilu tant to komi place wanda kitsaki ngai singa poni zo yokate obite nzambe azali kambo ko sa na yo kende na ba Kongo na kikonka kuna okomona bandeko no bazali kuna okovanda kuna ngatuni ngakuna za bandeko tabi kende kaka bandeko bazali nde azwa kinzela azwi mbongo na ye apesenga mbongo ya transport ndala kisinga kena station mibale wana likolo wana joa mutuka ba Kongo wana leta nazo kende nde na monaka livre uta likolo ekweka na kata prince tona kelo tongo ezaka bible ya Kikongo ya Kikongo nazwaka yango ti sikoyo livre wana nazaka nango nde na kendaka ti na Kikonka nde na Kikonka na kitaka na kutena noko na biso komone noko ponde na Kikonka nde yenda zwaki ngai na kati ya ndako na ye apesi nga chambre nde le même jour wana le même mardi wana pokwa nango tolalaka na kati ya chambre wana epa ya noko na ngai nde sikoyo papa tango to na lali nde na ye komona mutu azobetanga mbata na likolo azola musanga vers ba 2h du matin ke 3h le temps na lamuki boye na moni basoda misatu baza mwa ya mikuse boye baza bilongi ndenge moko baza nyosu ndenge moko nde na gangi makasi mais banoko na ngai bazo yokati nde tubimaka na salon to tubimi na salon wana babisinga za na kimia mutu obosolo kile na Kishasa na se nzete ya safu ye mutu atindi biso tozalaka nayo wana batu ya mikuse basolo baza bilongi ndenge moko tu ndenge moko balati pe teni ka teni ya mikuse ndenge banda basensi bango ya pembe batele bango ya vert nde basi ngai mutu oyoyo bosololaki ne na Kishasa na nzete ya safu ye mutu atindi biso epa na yo nga atindi bon siko bonozala ndenge nini babite tokozala na nzoto ya molimo mutu baza misu mibala no mona biso mais baza misu moko amona biso te nde batiaka maboko na bango boye batie boye
na matina tuna batol tina kwei bon ba disparaître neta ba noko ba lamuki ba tuninga bonga non na zozo ndoto mabe mais ça qui ndoto te c'est réalité so les sa makambu ebungi ngai nde première nuit na ba ko na ndako noko na biso tongo etana ki amokola misatu mercredi ba manga na bilanga tato kena bilanga sili to kozonga tolali tato lali na butu nde na monaka lumière na monaka lumière na mire na lota ndoto lumière mona mire zo bima le temps na se ndoto na gangi na la mukaboye réalité lumière on peut na boyezo pour la couleur ya type na mire ça forme à sanza ça dit rendre nde na somo wana nde lumière wana bandi ko transformer na forme mutu tango transformer pour papa Simon Kimbangu oyoyo alata liputa donc mbana nga ya liboso na vie na mona papa Simon Kimbangu même na photo bona tiko mona été mais mbana nga liboso wana ya deuxième jour na ba Congo na ndako noko na nga Paulin na moni papa wana abimeli nga boye si atteindre l'espace anyati mabena sima abisi ngai kimia na ngai nzambe eza na kati na yo donc sur place na ki mamoko kimia makasi to bimine na salon to vena na kiti na présenter ngai Simon Kimbangu oyo kaka na mukili alors banoko na biso baza ba kimbangiste alors na kati ya na ndako noko na biso wana batia photo ya papa Simon Kimbangu wana na mire nde alakisinga tala ngai yeyo photo oyo alataka liputa wana donc wana pena vrai papa Simon Kimbangu na yoko pa mutute pa na ye moko nde to sol na ye alakisanga biloko misatu 3 secrets alakisanga ngai ya liboso alakisanga secret ya mutu ko banda sama kolo ya mutu ti na suki ya mutu bilimbo nyonso akati nzoto ya mutu nyonso ti na kati makila mai misisa muku wa misu partout so mutu nzoto azana ngo papa Simon Kimbangu alakisanga ba secret na yango wana liboso ya mibale alakisanga secret ya ba église ya misatu alakisanga secret ya politique secret ya l'église secret ya mutu secret ya l'église na secret ya politique biloko misatu après na mirbo pour abimi akei atangi soka na ba minutes wana na minutes wana kaka yo comprendre pe nyonso na comprendre pe nyonso mbala moko nyonso ifanya na mutu pe ka mbala moko en direct après abimi akei ya troisième jour nango zaka jeudi banoko babino tokende na bilanga ngabi anoko na lemino ke bilanga ta biso bana Kishasa na kokendete na vanda na tikena na ndaku vers 17h na vanda na kati ndaku bona ota la TV na ota la film ya Beyoncé na TV ya noir et blanc ce qu'on appelle ça qui poste na biso à fenêtre mu Congo na ota la TV boy na zeki ngamoko famille no sena bilanga l'état na ota la boye na yo komona directement na sentir na samu konanga mutu atelemi l'état na balusi misusima na moni na porte ya ndaku lipapu ya ndeke ya munene ali TV na nota la sur place TV mamoko ekangami nde na njiko banga na kati ya ndaku l'état na obanga lipapu ndeke wana e disparaître alando ko kasiko mutu beta koko na porte ngaso ndimi na kobanga na ndimi oui na ko mutu ngoli banda tuyinga na kota ayibisi ngai kota ngana ibisiye kota maman foli porte ta papa mo ya mundele mais pe même problème makasité donc ça ka ba pembe ya balibanier papa na mundele suke belé ekweti na mapeka boye na nzambala robe mo ya nzamba ezipi makuna ya zema kulungulu akotiti na kiti ya divan avandi asinga na vanda na vandi ngana ko trembler kaka tango avandi mutonga bisinga ivanda fukama ndeng aloba lingala ndengai na fukamaki to na fukami ministre yoka bato tika poko makelele le tana tomli miso ata bato liboye nata na place mutona mundela vandaki na moni papa Simon Kimbangu oyo abimelenga na butu wana ta diputa wana ye paye bavandi bakwa bakitsa divan wana vana na kwa ya kiti wana pavana na kwa ya kiti mais papa Simon Kimbangu aloba te kaka papa wana ya mundele wana avandi nde atuli ngai oyebi ngai bisiye na yebi yote nde bisinga na mokili
oyokaka kombo mo abengaka Yesu ngabi na yokaka ozondi matike zanga ngabi yonde Yesu abi ngai nde Yesu oyo oyokaka na mukili ngai yeyo ngabi ndabi singai kende ko bisa batu nyonso na mukili mobimba bayebi ngai te bayebi ete ndenge nini be falo yebise be papa be église ezebele awa na siko na yebisi non papa biso na Kinshasa toyebi yo be église ali ebele to semble na Congo biso toyebi yo makasa bite boyebi ngai te pona nini mbamoko alakisinga papa Simon Kimbangu abinanga omoni ye aza papa na ngai omoni ngai naza papa na ye mutu oyo ayebi ngai te ayebi yete mutu pe oyo ayebi yete ayebi ngai te biso mibale tozaka ka mutu moko wana maloba ya kolo Yesu biso tozaka ka mutu moko donc bango mibale baza mutu moko nani aza supérieur ya muninga mutu te po Yesu abiboyi ngai naza papa na ye alakisi ngai papa Simon Kimbangu ki ye tata na ye Yesu abi ete omoni ngai naza tata na ye omoni ye aza tata na ngai biso mibale toza mutu moko mutu oyo ayebi nga te ayebi ye te mutu pe oyo ayebi ye te ayebi ngai te yango na ete mokili eyebi nango biso te nde balobaka na balobaka na ngana mwana bongo boye en plein boye ezali baloba makambo ebele mais mingi batoucha politique bama ebele mais mingi batoucha politique alors ti na bandi boyokaka na 2010 na Kisantu mwana moko abotama bakome a roi d'Afrique na ba 2010 il ka landama ilobama mingi na Kisantu alors maloba wana ave eloko ne ya kolo Yesu wana de ça alobela wana voilà tout pe abana ngake no soki muntu nga botami ba ko bomayi après ko bomaye akobota malisusu voilà tout le cas voilà nde atelemaka tango atelemi akotanga musapi awo tant akotanga musana mbunzu patsepe koti et abimisi après papa Kimbangu atesko tango baka eteke moni ye aza tata nanga papa Simon moka kata ina koseka aseka makasi nde donc Yesu atinga musapi ayo kotinga na kati ya mbunzu alongoli après papa Simon Kimbangu ye akotinga musapi na kati ya mbunzu ali bomi balé basangani mutu moko bomi pusha milinga pa bapanzani balimwa bongo donc batu oyo bafingaka batu msusu baza ba chrétien mais bafingaka papa Kimbangu batu msusu baza batu Kimbangu bafingaka kolo Yesu Yesu wana eza erreur grave donc dengo zo finga papa Simon Kimbangu o finga Yesu directement donc o finga Yesu o finga Kimbangu directement bomi balé baza donc bango ba biso mokili Congo ndenge to sambela ke belo yo ba ngombo nyonso bayebi yete bango bayebi bato te bayebi yete yabike bayebi yete po Yesu amina ngai bayebi yete parce que bayebi Simon Kimbangu te Simon Kimbangu pa bi bayebi te parce que babi Yesu te to basala ki bongo esili ne bakende ki na yango alors banda wana après là na mona lisusu bango te na mona kaka nde Satan na mona ka Satana namona Satan aya ya 4e jour na ngana ba Satana Satana aye azaki papa kiaku ya solo papa makambo ya solo donc ye pesi ko pa ye na tourna ye aye na tourna ye Satana ye akanga likolo azabo pa mutu ati pantalon noir makulungulu mais awa bete caché bakoma Satana ale akanga na likolo ateli bobo na mire mbame panzani ali apumbwe nanga wana ndoto te mais réalité boye ba oba biki santu na rai ya Kisantu to kende wana nde aso betanga boye na rai andiko abetu na butu wana aso betanga pena makofi pena ndo kinazo zoka donc naba makamba solo après que yokuta na papa Kimbangu na Yesu na batu wana Yesu ko aye nde siko ya ye mutasuka nde esalaka azolo belolo côté abeloko tabetanga kaka nde esaka depuis 2006 2007 2008 chaque jour abetanga kaka donc zela non chaque butu Satana yaka kozwa azwanga abetanga kutu pana biso mbele bango benga ndoki pour comment ça fait surtout kangi ndako lali
moi soit kenanga funa no zonga suna beta porte ba funa porte maintenant obimia wande non Satan te rejoindre ngai akene obeta ngai siko ba noko na biso mona kwa mutu moko naza problème na mutu bazo tonza ba lesa ki o ba pesa ka nguba moko boye te ba pesa eloko te ba atama musulman ba pesa te siko na yo zo bimara nazo bima mutu bima azo frapper nazo beta pa Satan ne saka 3 ans ne siko yo nganga moko bimaka na mbanza ngungu mando na mwa bimaka no sesa batu makasi donc succès makasi po ba yebi na mbanza ngumba yebi mama wana alors ndi nazwaka makanisi na kene pa mama wana kanisa nzoto par rapport na monaka to bibi na prince na te samuto be makona nga ekola boye na mabele etomba mate na tsa boye elongwa te alors na bimba moko papa simo kimba olimbisa na okende disusu te ali mamo makolo nga elongwe nango na mabele nde ne ko silika papa simo kimba je ko yoso no makasi te wana kubaka nga moko so comment ça fait il ngai ba beta nga pa Satan na bino bolwana me loko te bandaka na mona bino na mona kabino lisusu te nde na sikaka makasi wana na bia na osemba mpe shute nde tato sali bongo ne ba noko na saki mbangise ba kotsa na kindisi kimbangise na noko yemba na chorale ya Jeteki na ki dirigeant kuna na district Lukaya na Kikonka o ba binga ba yebi ngai nde sikoyo kombo na ngai o banoko bengela ngai zaki Eric o papa na nga pesa na mama Eric mais papa simo ki mo changer nga kombo boyo ka kombo apesa ngai nde tato sali bongo na butu to na lali nde na ki mutu azo benga ngai papa Eric na lamuki boye mutu azo benga na salon to na bimi na salon mi mutu alati pantola jean na ketch na body na saki na mokomo azamwa libanzi boye ma peme mi shumineni donc na bimi boye na teli porte za ko kangama moto na bisinga fukama to na fukama teli bona pochi abimisa mo blango ya mukie ezaki na mai na kati atunenga mai wana pendant 9 fois donc na fukami asalinga libondeli tanga priya silisi assemblée na kombo ya nkolo Yesu na papa Simo Kimbangu apesinga mbote atemisinga yi tango atemisinga moto ngwa kutina ta secret ne pa fukami abisinga yo pe sambela ngai ngape na sambeleli ye na pesi mbote na temisi nda bisinga yi yo oleki ngate ngapi na leki ote biso mbeto zaka ndenge moko nde moto ngwa senga ngai 30,000 francs abi pesanga 30,000 na ndako pe na 30,000 pour na bisambo na carte na zui 30,000 francs na pesi to na pesi abisinga boye soki olingi okoma pembe na kosa 30 ans o découvrir secret ni so nzamba sala nkata nzoto na yo après ala singa secret ya bandoki tasika secret bandoki après à disparaître à kenda na ye yo posa ki problème te ke pona likambo na posa ki problème oyo denga babeta papa tata na la kama na monaka babeta nga pa sata boye mamoko aseki tango aseki ndala kisenga secret ya bandoki abi secret bandoki saka boye basaka on a 5h na 15h ala singa secret wana pa ngabe no songo lundi po ayaka ka samedi tango ala singa secret wana nga bunga na ye akei mais na bouton Satan na ye na bouton Satan ayaka te wana samedi wana ayaka kati na laka kitoko tango tala mais tango zaki na Jeteki na kati ya Jeteki ba prière ko bando ko sala wana Satan ande ko kimango te na Jeteki na zo sa ba prière mais lukuta ti le 24 décembre 2012 ndeba mimakanga na nkamba et papa Simo Kimbangu kiangani bokuta nini mbali bosho na kuma na nkamba na kuma le 24 décembre 2006 donc na kuma na nkamba ba makinga par rapport de Satan na azako beta no beta ngai tana komi kuna moni nkamba ti to komi vers ba 20h tinsani e bandi sikongana maboko na ina 50 francs siko pato 100 millions ba ke papa kiangani mbongo avandi protocole a pembe no pesi mbongo ba mindele ba to saki moza koya nga tele za 50 francs sono banda ndenge nini na bosika courage pour na posa na simbeka na maboko na koti na mulongo ti epai ya papa Simomba kiangani tu na pe koki na fukami na pesi pe mbote azui mbongo wana na temiskoyo mbongo na pesi 50 francs e bonga tshiko na bassin atiete akango boka gauche atiete boko ne boye ngana ki songe lekelinga mais baninga mbongo shuka azui to tsala bassin menga mbongo nga akango na libongo si do kuza 50 francs ya wana eleka pa inédité boye basoba kayingai
MSK église Kimbangiste na ba Soudan normal baye bakangi ngai wana papa ki anga na pesi ordre tisane katami nzele fongwami bazwa na ngai ti liboso ya papa Simon Kiangani na fukami nde papa Simon Kiangani na tuinga na Kikongo kwetu kidingeye wana Kikongo na ibi yango te me nazoyoka donc outi wapi ne se papa na oti na Kishasa me nazovanda na kisantu epa noko na ngai Paulin atenga tika nzambe na yo apambola yo apeso bokonza leta na bokonzi ya nzambe wana maloba oyo papa Simon Kiangani alobaka na ngai le 24 décembre 2006 tabisinga bongo apesinga mbote atemsinga abisinga yi makambo nyonso za pa na yo nde na temi na ngai na kena ngatiki ngai tinsani ezongi nango normal toto olali na butu satan nango ayeli sufu na laka na gombe kintuka satan ayeli sufu azuka na kata nkamba abetanga makasi kutu koleka na beta ngali sufu papa kiakuwa tikalo zela satan apena yo na gombe kintuka na nkamba ndeka kazoya kana zo persa ka ba mur ba ni akainga likolo tanga tseli bo mur ebuka na ke na ngai ka denga sala ka système ne wana siko jour wana yana brutalité wana na brutalité betanga makasi ko leka betela ngai siko tongo etani boye na découragé nga ana sa ojwa kimia siko mutonga inga siko azaka nani nde nazonga na ngai système wana e continuaka satana nyokola kiyo nyokola ki ngai donc ti est-ce excès wana na yeko mesana o meseni ndenge na mesena ne esprong satan nango donc na ngona ka normal zela on va le voir que moi no ba beta fimbu satan azo beto fimbu fort o mesena na kuba na mesena sko beta na ko na mesena na yango pose so solution te na solution te ngona ka normal ne papa wana bimela ka pengai asanga seka bandoki esili nde na lali samedi malam dimanche na lali malam lundi nango siko na sali likambo bisenga ya seka bandoki wana ya 5h tina 15h to na sala ngo esili na lali allez mutonga ilisusu siko akanga likolo cette fois ça kero sur la kingo tanga kanga na kingo le tazo tombola nga boye na gangi kimbangu obeti na ba formule wana obeti déjà formule ba la teke na moye na beti ko 5h tina 15h ba formule to beta wana siko tango buté na lali na nga normal siko mutongo ayi wa yaka wana satan ayi tanga yaka inga awa tota kanga awa tanga so ben na tem sabo nga tuna gangi kimbangu na kangie tena kangie boye na fona misu boye non na biso forme ya moto sko bimi siko non na biso propre na kangie na maboko na au moins ko face à moto noko na moni noko boye na bi noko okufi njo to sala nga boye mamono ka disparaître na maboko. C'est donc tout ça non malemba papa qui a ku TV zangu nga muke bande ko na ngai au parleur mambo za mtu passe obi mambo bande ko na ba famille bande ko bazo tala biso ça fait très mal bande ko belé bazo souffrir na ba vie to pe ba problème moko boye nzokande donc ndoki ala ta forme mususu azo bimela peyo na forme mususu na forme mususu donc ba resanga secret na kanga bandoki makasi ya makasi mutu otam super bozana ye asolo mabe oye batiki ndo ndoki o betela ke peli solo pe ke tela na sokuta na problème boye mais yende na zeza pe no na ta problème na salon boye pe bo so pe abondela kaka azo so bondela kaka nzamba oshunga biso muna famille za la te mais na kanga no na nga wana alobi na mulimo ona famille za la te ezala te bondela kaka mais nzoka ye mutu asanga bongo leta na kanga ki bongo sikoyo tango alimu après 30 minutes moi c'est on kolela non na biso aye kokufa nde ba mimaka ye na hôpital ba chinois izana soli kimbanza nguli boso wana na kimpese ba nene kuna nde sika kino lamukela mais akoma paralysé nde ba longela kino hôpital ba kile pa nganga nde avana pa nganga pendant 3 mois nde noki mungongo bisinga na boma ye ngabite ko boma ye te bazali papa moko na mama nanga mais ba mama différent ngabi ko boma ye te nde muntu wango ayibisinga kende esika noko no azali ke pese mbote pona bikisa ye nde na kendaka tipanga wana nde na pesaka noko mbote noko sur place abiki paralysé sili akomi bien nde famille vandaka asenga bolimbisi
asenga pardon nde bisinga nzambe na yo a makasi continue nzambe na yo nde noko andimaki ndoki boya pleine famille nyonso nde page likolo na yo likolo na ngai wana ta yo zu secret ya bloquer cho ya bloquer bandoki nde na continue ki na bonzambe ti na 2010 na yo kitla siko molimo na kikonka na kata chambre nanga molimo ekitelinga na mani ko buka ba mire so na simika mire na gaka kimba o mire bukani so na simbi nzete na gaka kimba na vuzi nzete wana donc na vuzi nzete ya manga ya munene so kena kikonka na tsika lokaya otuni ba koyebisa yo mambu papa kianga na lobaki na vuza nzete pe na boye na vuza ngo nde église kimba sa bisinga no biso abazwaka molimo te bazwa molimo te molimo sana oyo eza molimo ya mabei pona nini kadenge na biso molimo wana pona 2000 molimo ndo kitilanga siko siko bazo pekisa ke kuna bazwa molimo te babiso molimo te makambo fo otika ngo nga molimo ngo dezoyela nozoyeba na ngati nosoka pu mais bango ba alko bangunza no babima papa kimbango azaki ngunza no papa azali ngunza mbakimba sa bangunza te bazwa molimo te kwa soso molimo ba obimisa yo otuntu mukapena tutu ka bo pa ba benga nayo po ngamo na family kimbangiste na ki jete ki ndo sliye ko na ki koriste kuna ndo soso ka molimo bobebani nenga molimo no kitela ngai nde ba singa no biso kimba to molimo te o ze milimo mabe il faut otika makambo ngapa na otika ondingi parce que zo ya ngomoko ote ça va des autres je buka ba miri banzete na bandi ko salisa batu na mutumuka kufa papa simwe singai tokisaka ti bwakele na munoko na bwakela ye café soke na kikonka otunika famille ya papa kingebeni mwana bango akufa la muka na ti alamuka na ti donc bazoke so sikoyo ambulance yeso ebembe poke na moka kisanto ngai papa ibisinga papa simwa bimelinga asinga zwati bwela mono na munoko tazwaka ti na bwele bembe mutana la comme mwana na rite ti lelo aza envie na kikonka aza bomo na ti ya pamba tika ya ti ta te mutu ebembe ti na munoko mwana na alamuka ti sikoyo aza bomo ikomo na ye rite epesi dega nde sikoyo na ye koyeba na makasi na kisanto nde église kimbangise baye mwana oyo tozome suspect nano na biso wana famille ningani nde bayaka noko yeko bengana na kati ndako na ye noko bino ngaza kimbangise biloko oyo biso tozana ngote zwanda ko nako futela nde azwaka ndako na ko futela na yeko futela kuna espoir ngo izo continuer kaka mais wana satan akata wana na mona ke suti obeta block pena do na lali na lamu na mona ke suti nde mamuli bana sabila sa commerce na ngai nde sikolo bat patenga kamingi église kimbangise etelemelinga makasi na tika mamwana nde ba pasteur église kimbangise baka na ndako mpona na zwa kaka ba ko sala cérémonie ba bondela ba sali cérémonie bakangi molimo wana to bakangi ba kei nde ngabi molimo oyo zobetsa mabaku balali no songo susute nde na ko sala mabe po molimo wana ekendi yolingo so ebeta emo kitasute nde papa Simo Kimbangu abimelenga lisusu après un mois molimo kangami azong ayina abimelinga nde ayibisinga na batu na nzambe ko tosa nani ngana ayibisi na otosa nzambe abisoko otosa nzambe sala makambo yeyeliyo soko otosa batu sala o batu balo banga te papa na otosa nzambe mbamoko abetinga mbata awo ta abetinga mbata boy pour papa Simo Kimbabi non d'investe post nobiliance abango 3 fois on a mon ronine na ebité alors non d'investe post nobiliance aganga bongo 3 fois ta gango 3 fois mbamoko nga molimo ezongi lisusu tango ezongi donc na yesu makasi papa bungi nde banda wana na mona ka papa Simo Kimbangu ti to comme na 2012 4 mois pote no fana kisanto na 4 mois 2012 papa Simo Kimbangu abimelinga lisusu ayibisingai boyi mission eza awa na ba Kongo te fokele na mbanza ya munene likambo za nde kuna ngabe mbanza munene za ni yambi Kinshasa mais kosala église te ke bon kilongo kasi yebise ke non ba mbute belé bazana kilongo
na kosala kilongo abinanga kosala église te mais l'église nyonso oyo sepeli ete nakende kosambela kende sambela soki balingi te ya bango makambo na lakisaka yo mais yo kosala église te pamba te ozali na alignement ya église te mais yo oza na alignement politique wana papa Simon Kimbangu so nazokosa nalaka mabe na kombo ya Simon Kimbangu donc osala kilongo neti bato bayaka batiaka pe mwa babonisa osala église mwa mwa propre boye apekisio abi okosala église te mais place église ezali oyo sepeli kelo na sambela awo ok mais c'est là na ba secret balakisaki yo na ba église conseil nini bapesaki ba église eza malamu bato vraiment ndenge nzambe asala pena malamu te faut moto akendaka église to ndenge nini bon kokende église a problème te mais l'église oyo nyonso toza nango na l'église oyo ezosambela Simon Kimbangu na l'église esambela komba Yesu bongo nyonso bazali libanda ya nzela bongo nyonso na l'église nyonso batalisi yo awa nyonso papa Kiako nyonso église oyo eza na alignement ya nzambe eza te na nzela ya nzela te zela nanu papa Kiako tika boye ko obi kombele bato basambelaka bayebi ke bazosambela par rapport à nzambe la Congo kaka obi batalisi mpe na mokili vraiment na biso mpe na boye nga bayesaka Congo bayesi yo Congo église nyonso o papa Simon na église nyonso ozomona o eza na réveil o boye na boye o tout l'église tout pas en général abi église moko eza na nzela eza te église moko eza na nzela eza te abi église ya nzambe na Congo nane tongami te mais ekotongama liboso nane tongami te abana nga bongo nde papa Simon atsala loboko na mona nzela polela mona nzela ya ville asuku na nzela mona église na église asiko pembeni boya nzela l'église etandama abona l'église ya libanda nzela mais yo kosala l'église te yo oza na alignement ya politique et bon par exemple bakilongo na Kikongo te mo église baki akutika na boyela oui papa alika ma vérité ya ngwana do bakilongo de église na Kikongo kilongo eza mo Kikongo ya ngwana église car donc na ko sala nga pasi forondo za bozo sala nga pasi nazo konza te papa moi pe na sube za te émission bon voilà ngonga tozola na resola na papa la biso ko tout ça marambosé belé tout ça mais parlons maintenant de message ya lelo pour marambosé belé na yo bande ko marambosé belé surtout bito no fongola awa isa épisode de belé to retourner là on parler d'abord de message ya lelo oyo papa parce que la papa Simon Kimbangu depuis na 2006 o ngana mona na misto na boye donc année elekati un mois elekati to solaka na ye to soana ye penda boye fara ayela ngai atuma moyi butu ayaka ba forme belé ayaka ta soaza boye na forme lion to sola ayaka pena forme boye papa Simon dira liputa wana to sola ayaka pena forme ya moyi to soana ye nde message li nini oyo apesi ngai ayibisinga boye zwa eloko oyo na se ya mesa tiango likolo ya mesa nde natu kozala na ye awa oyo tozali na sanza ya 8 ya 10 mois 11e mois na 10 mois ka oyoyo na fin nango nde ayeli ngai ntango ayeli ngai ayebisi ngai boye message apesi nga boye nazwa eloko oyo eza na se ya mesa natia likolo ya mesa nde ese papa Simon Kimbangu eloko yango nini oyo nakotia likolo ya mesa ayebisi nga ngonga ekoki nde ayebisi nga boye nde papa Simon Kimbangu akomi Congo Congo oyoyo ezaka CONGO papa Simon Kimbangu akomi Congo wana na se akomi Congo tant akomi Congo abisinga oyo nakomi nini ngabi papa okomi Congo nde asamuli Congo ona komi boye eza makambo 5 po eza na 5 lettres abeza makambo 5 abi omoni se oyo ezali kasavubu moni se oyo ezali kasadi commencement ezali kasavubu
moni o elandi oyo oyo ezali orientation ezali Mobutu asali amemi mboka na orientation ya Zaire ya Z ezali Lucifer dans la forme ya nyoka Z dans la forme ya nyoka. Mobutu orienté mboka et pas ya Satana na Z na pouvoir ya primacour ya dernière force ya Lucifer. Mobutu aleki eni oyo elandi oyo ezali Kabila le père wana maloba ya papa simonga nazoyoka nanga kaka azoyebisa ngai eni oyo ezali Kabila le père ye aina na nationalité. Alors akufi Kabila le père le fils aye kosala continuité ya nationalité. OK. Page na bango eleki tokoti na C na G. Na G. Tant to na N wana tokoti na G. Ase ngoni G o to komi oyo ezali gouvernement ya ba G o bosa nango lelo. Wana Papa Simon Kimbangu. Ba détournement to zo mona lelo. Papa Simon Kimbangu alobaki mo déjà. Abi singa bongo. Ba détournement. Abi G oyo siko bokomi na génération ya G. C'est-à-dire gouvernement alobaki c'est-à-dire gouvernement ya ba G. C'est là non malembe. Nde to zo mona mokonza mboka ya moko kiti na nzela ye moko atala ba embouteillage ye moko donc tout ça dans les gens to zo yebate soki mboka ezo kene ndenge nini. Ba G abi ezali ba G gouvernement o nyonso bon ça ba G ba na numéro 1 ti bango tout wana ezali ba G ba conseil le remonter bon na G kana ba G ti na shuka parce que ezali tango na bango ezali tango ya ba G après alakisinga o ya shuka abi oyo elakisi original ndatuni ngai na G na o ya musika ngabe ya musika te na G na o ezali ya kokangama abi nanga soki boleki étape ya ba G ya gouvernement ya ba G sou boleki bozo kota na étape ya gouvernement ya original. Alors na kati ya gouvernement o ya original ya shuka wana nde ekozong sabino na ka wasiko ya komisiko akomi deuxième Congo eyo komasiko yo Congo o ya kawana ya Congo akomi abisiko originalité o ya original ekomi mabino na ka. Alors ka oyo ezali ngamoko Kimbangu après ngai oyo ezali orientation oyo ngana ko sala yango emi oyo ezali nouveau génération original nouvelle génération ouais. Donc eni wana loki ka Kimbangu o orientation ya ye moko ko orienter biso eni wana ezali nouvelle G wana ezali nouvelle génération originale nde abisanga kebisa batu pambate originalité et komi pembeni ezali bokonzi na ngai ezali ngai moko tata Kimbangu nde yonga sika zo eloko yo tiango likolo ya mesa nde message oyo papa achi kopesa ngai yango wana donc eza ebele pa wana mosusu eza ezolu kila biso ba problème papa Kiaku papa Kimbangu message ezolu kila biso ba problème papa Kimbangu makambo oyo c'est-à-dire que tout ce qui se passe nyonso lekana na mokili oyo na mboka na biso oyo eza na kati ya plan ya Nzambe eza na kati ya plan ye moko tata Nzambe nyonso donc tout et puis mutu pas comme rappel mokonzi mboka pamba te ezali même tangu mokonzi so Félix tanto seki élection tangu azaki na numéro 20 avec le numéro 20 oui. Ngai papa Simon Kimbangu abimeleki na lisusu ayiki kopesa nga signification numéro 20 ayebisi ngai moni 20 oyo elakisi 2 mandats égale 0 papa Simon Kimbangu so na okosa nalaka mabe mais papa Simon Kimbangu mutapesi nga makambo oyo to basa la vote avec numéro 20 abi alors ça la 2 mandats 2 mandats égale 0 nde sali 20 ma message mingi message on a tout le que batu même au baro accompagner mon konzi mboka barozala mingi sérieuxté donc à tout bosali union parce que c'est 0 mais apesi quand même papa Kimbangu mokolo no apesi papa Kimbangu mokolo le 6 avril qui na ba kimbangiste
Mais allons aimer. Hein? Ils allons respecter. Mais est-ce que papa Kimbango pona mokolo wana zara na sengo? Bon, makambu o wana ya papa Simo Kimbangu ya les 6 avril ani sengo te. Ouais zaka ndenge batwa ndenge na bango moko. Mais papa Simo Kimbangu azana kanda makasi. Anakanda makasi pe azaka fier makasi. Azaka kanda makasi, azaka fier makasi. En plus azalaka nzambi. Bande comme ça badutaka. Te. Balobaka qu'est-ce que nzambe pena kolata poso na biso yo. Papa Simo Kimbangu azalaka nzambi. En plus likambu ya munene ezali oyoyo batu bayebi te. Oyo ngai na moni. Alors likambu nako pesa pena éclairci makasi batu yebi papa Simo Kimbangu te. Batu nyonso basa passe bayebi ete na lolenge nini papa Simo Kimbangu asekwa likambo ngona yebi na ngango te kasi mutu oya bimele kinga na 2008 oya pesa nga secret ya bandoki papa wana abimele kinga na décembre 2016 to binga décembre 2016 na ipen abenga na téléphone na yambi numéro nkoni yo nani oh papa Eriki oui ba ngate pona nini ngabi yo nani azoto papa bi ngai docteur Timba ngabi docteur Timba wapi abi ona bimela ko na kisante na 2008 yaka na ipeni tokutana na ye okamwa na ke na ipeni boye na ke okuta ye na tepe boye mutango ye nde to vanda ki na sombaka de jino tozo mela l'état tozo mela atie le boko na poche na ye boye tanga bimisi boye na poche abimisa des photos ya passeport ya ngai na kamwa papa uzi ba photo wapi abisi ngai photo oyo soki oyo ki reine Angleterre akufi ba et desina PC photo oyo wana décembre ya 2016 nde azwi biki na ye akominga bakami bana liboko na awa atuni ngai makambu nyonso komi na suka mais soko découvrir secret baka obi bali ba likambo esili na bisi na découvrir onde na biyo bondela kaka de to kabwana na ye na luka na zwati nabi oyi la kisini baka omi bala komininga de baka on a découvrir ango na zwa yango te 2016 eleki to komi na max ya 2017 abenga lisusu mais azwa di na téléphone ti alors voilà na le numéro mususu yo bosa ngabo ndenge nini ngai docteur Timba na zwa ya pa na yo ngabi na yako zwa bite lambelanga fufu na ngai na poisson balambi yango pas même 30 minutes abenga yako jonga place intel na keboye na moni toye to vandi na papa wana boye avant na to vandi 9h to 15h tant to vandi na ye comme le docteur Timba abi singa et so découvrir secret ba kabi balé ngabi no découvrir yango ti abi wani zaki na max ya 2017 on a loloba eza vérité nazo kosa te na mata moto na mata mutuka so nazo kosa na la kamabe na komba milimo nyosa na likomna ya se soki na okosa mbala moko aibisi ngai papa Eric soki omoni baluba bakomi bakonzi na Kinshasa yo ganga nesengo pe soki omoni au revoir ya Bakongo na Kinshasa esangli bandaka tutani yo sepela makasi bokonzi elingi ezwama oyo ya tata Simo Kimbangu mais si na liboso komona baluba bazokora bakonzi na Congo wana na mars ya 2017 c'est-à-dire que nenge makambo banda famana ba papa kasavubu donc baluba nde baye ko silisa baye ko et puis makambo sko mususu fe banda oya na sima ndeta to sali bongo to soluli na ye mambo ebele nde 15h akendaki na pese mo a transport aboya bina temo na moto te na matape mutuka te excuse
Yeka beta kama ko. Nde akei. Tango akei na vandi. Teko koma sikoyo les 5. Nous avons une relation à Omoro. Une relation baza mystique. Les 5 avril. Le 5 avril, na otambo na nzela. Na moni koko moko boya bengi ngai. Wana ba relation na yo kaka. Sikoyo, j'ai les garçons zo na ngai. Ya telema. Na telemi. Oh, ni koko na so benga yo. Koko na bino na keti na ndako na bango. Ate papa ngo ya mukolo akola. Tanga moni ngai, papa ngo ayambi ngai za ba pote na nzoto ayambi ngai. Ayembi nzembo nzambe ye ajali tata solo na kobanga te. Ayembi nzembo wana pako kwango. Tango ayembi abi papa Simon Kimbangu merci. Na moni mutu oyo na ndeko zela. Oh, nga sikoyo nazo kompone likambuti. Tato vandi papa ngo ayebisi ngai nazalaki secrétaire particulière ya papa Simon Kimbangu. Secrétaire particulière ya papa Simon Kimbangu. Batambola na ye. Abina bunda bitumba ya guerre ya 40-45 na rashoda c'est Mobutu. Tala papa Simon Kimbangu akufaki asekwaki na kombo ya papa Kiamba Alphonse. Na kombo papa nani? Papa Kiamba Alphonse. Papa Kimbangu akufaka. Papa Kimbangu akufaki na Lubumbashi. Akufa na Lubumbashi bakunda ndenge nini? Na ikafera. Na ikafela. Na kendaki tikuna kuluka ba recherche likambo yo. Toke. Akufi bakunda papa Simon Kimbangu ndenge nini? Moni mai zo lekati. Wana wapi na Lubumbashi to na ikafela. Lubumbashi. Voilà. Mai zo leka. Bakangi mai. Ba devions ya mushushu. Bazui libulu batimu bakundi papa Simon Kimbangu. Na ikafela. Après ba foli mai lo leka. Bazui 3 commandos belges. Batier na 3 commandos noirs. Batier saka sus. Après 3 jours, papa Simon Kimbangu asekwaka. Na bangala kuna ne na bangala asekwa pour aseku ba matia teme l'espace boy. Nde ba soda wana bango 6 bakitla PV. Baba ya solo Kimbangu asekwa zanzambe. Ya solo Kimbangu asekwa zanzambe. Nde papa Simon Kimbangu amatia kei. Nde ba yakaka bakanga bato bango 6 ba peso ngombongo bakim se na pays ba benga Autriche. Ba pour secret et banati. Nde bake former cimetière mushushu lukuta na Kongo ya Kimbangu. Po ba baka Kimbangu zapi. Azana cimetière. Alors denga c'est quoi ngo pour papa Simon Kimbangu aye ko changer nzoto aye ko bongo wana. Azongi lisusu na Kongo na nzoto ya Kibuzengi babenga ki kombo Kiamba Alphonse, papa Kiamba Alphonse Kialayamba. Wana papa na ekafela kuna abeti sen papa Kimbangu abeti sen ekafela abimi njonga desko place wana njonga to nde sika olosolo bakunda kaye do place mystique mambo sale maka sala makana mai kuna na mai wana abimi po avoko mekafela sana mai moko mystique na leka wana esika bakunda ka papa Simon Kimbangu na koma boye mbule banda ko beta na mai wana nde place makambo kasi bakunda ka papa Simon Kimbangu après 3 jours papa Simon Kimbangu asekwi kasi tangu papa Simon Kimbangu azaki amvi na ntuta liputa wana auti nkamba aoleka azwa mbanza za makolo akomi na mboka benga avunda esika zo silaka moi 18h moi zo na 12h na mboka na papa Simon Kimbangu alakisa pesa bakunda yi na vunda bisoke na kufi bakunda ngai awa na vunda ti papa ki kufila wapi ne kafela bakunde pesa soki bazoki na Lubumbashi ba ememi ne kafela pesa kunda kai wana sko ba policier belge wana bike ba gardera secret ba maka ba Autriche secret kala ko bimate ti lelo likamo kaka na yebi parce que papa Simon Kimbangu abeti la makambo nyonso po mutu moko te akobeta histoire ya papa Simon Kimbangu sa ye moko yemo ndo beta fo lisolo sikuto ki non papa secrétaire wana secrétaire sko so biso pe ma wana secrétaire on a bisinga ke papa asekwa na kombo ya papa Kiamba Alphonse
Donc si tu as indépendant le 30 juin, papa Simon Kimbangu a en vie. Ah, bande comme ça, le papa Kimbangu a koufara vazo indépendant c'était malamoro ya loi. Nazoto ya papa Kiamba Alphonse. Yemo kwa ça on a pas assister. Azan vie. Mi Azan vie. Papa wana secrétaire wana azalaka. Si papa Kiamba bengisa kasavu aboyiko ya. Papa Kiamba, papa kasavu tanga aboyiko ya. Nde papa Kiamba yeko silika. Tant papa Kiamba silika tiki bang papa Kiamba kei kota kenda mutandaka azate. Le da papa Kiamba zako zonga, papa Kiamba ena pick-up mubutu ntamu amemai. Mubutu yako tika papa Kiamba. Ba papa au président ba mona. Nde papa Kiamba lobi lokola boto singate na pesi bokonze pa ba soda. Ba ko nyoko la bino mena suka na otemsa mutu. Nde donc pouvoir l'ongora pas papa Kasavubu avant papa Kiamba lobarango. Papa Kiamba lobaka. Mais bandeko par exemple il y a kita wala neti ba côté kuna na kenda avec Kavela tout ça bango ba lobaka que papa Kimbangu akufa qui avant le fait akufa avant ba monaki déjà avec l'échec de la classe bango ba premier de la classe ba koma kitina indépendant. Papa Simon Kimbangu azali nzambe. Donc betaka mystère pe ne kafela wana. Ne kafira la muka. Secrétaire naye wana abotama le 30 avril 1921 jusqu'aujourd'hui azan vie. Ngana vanda balaba mona papa wana. Papa Eric faut me manga kuna po bandeko mingi bakatembe au parleur du biso to katembe to ko marati na suka faut me manga bon émission comme na suka na ebité ba ekuna na ebité ingénieur balbo pesi biso combien de minutes to silisa to sala ndenge nini na ebité émission comme na suka ya papa mais au lukelinga ba problème ozoluka papa Kimbangu musalo pesa biso za pasi tala papa Eric papa Kiaku marambo yeko révéler awa na koma na mai wana mamsu ya rolobate j'ai été intercalé de je sais pas de 13h ce qui ti erneni bazoboya na leka bazoboya wana vana koma na mai wana bazoboya na leka na lobi papa Kimbangu ce qui vous permettre ngai bino bakoko nyoso bokina tout ça na yeko sala mosala bino bomemaki nga awa fona koma café là baya ko libérer nga 15h. Or air ba libérer nga tina kuma place kuna impossible mai bakatira les sociétés à partir ya ba 18h tout ça na koma mbule beta. Ntango na komi na mai wana mbula e bandi ko beta moye bakatira te bateau ya suka eyi. Mai wana bon papa Eric. Mais vraiment ba makambo dans le but que papa Kimbangu na suka ozolo ba que to se confiera na masolo to yo karaté. Oui, papa Kimbangu kaka yemo ko beta. Papa Kimbangu ase quoi? Aya na kongo papa Kiamba basana papa Madeka. Aboye rapé batu pe baloba ba masolo na ye ke oyo yemo ko ka ne fois beta yango. Nani abo papa Kimbangu ndo lobi ke yemo ko akobeta lisolo na ye. Yemo ko ya ke mutu moko ta ko beta lisolo ya papa Simon Kimbangu sa yemo ko. Po yemo ko po onga na pa na ye. Mususu. Et bon oyo ka pa batu. Yango te. Oyo panza na ramoki mbambo. Yangote. Voilà, Yangote. merci. Ne papa. Voilà pour chiter. Papa Kimbangu ase quoi aya na Kongo ya Kiamba zana papa Madeka bango tout papa ni swana ava ba kufa bakuta na ngai. Pe papa Kiamba tika bato makambo. Mamunos papa Kiamba tika pa na bango. Ba papa on ba pese kinga yango. Voilà, pour finir nasuka bandimi bazota lopesi bango équation. Baza bato ba église mais église nini ça bien ya suka papa Kimbangu lobaki ni papa avait singa pesa comme église ité aussi bien apesa comme église apesa comme église ité. Voilà, merci beaucoup, merci. Mbote zate mbote zena bande ko na biso nyonso ba kongole balanda biso mbote na bango nyonso. Voilà, merci à toute l'équipe technique, merci à Bino Nyonso Bolanda biso nazana nzoto na nga naza kolenga naza char de poule. Tout au prochain numéro. Bye bye. Papa wana zati lelo. Azali. Papa wana ngomezebele to bi monsieur continue. Papa wana mwana na ye akufa. Batute na mutuka et pas mondele les stations o ya Delifo. Bakunda ye. Avant de papa Kiamba